Pote na balandinyo surtout ya magazine ya KNB News nazali na sengo makasi ya kopresente bino édition ya début ya week-end ya mokolo na lelo pozali ebele na monde ati bopesa biso confiance mpona kopesa bino ba information na yango totombeli bino bolandi malamu. Premier ministre Madame Judith Suminwa aibaki bongo na koyamba ba membre ya union sacrée na tina ya ba consultation pour la formation ya gouvernement à la République démocratique du Congo. Pas détail na reportage oyo. À Madame la Première ministre Suminwa. Formation ya gouvernement à la République démocratique du Congo. Premier ministre Madame Judith Suminwa ayamba kibongo ba membre ya présidium ya union sacrée de la nation. Vital Kamerhe, Jean-Pierre Bemba, Batu Lukwebo, Pepa Pamboso, bayamba maki mokolo ya jeudi 11 avril 2024 pour na masolo na premier ministre pour na koluka kubimisa gouvernement awa na République démocratique du Congo. Kasi esengeli koyeba ite ezali na cadre ya ba consultation oyo premier ministre ayibi na kolancer pour na kubimisa gouvernement. Ndenge zali ko kendele selon ba membre ya union sacrée oyo bakutanaki na premier ministre basololaki na ye pe na kobima na bango tour à tour balobaki tozali sir bakala mingi te gouvernement na mikolo oyo zali koya après kaka ba consultation oyo nde ekoki kobima. Ministre ya transport apesi bongo 10 bis zali bongo na cadre ya deuxième lot ya bis Transco zali fabriqué awa na ville ya Kinshasa déjà esalemaki mokolo ya jeudi 11 avril 2024. Deuxième lot ya babis Transco ezalaki bongo remis et pas ya DG Cyprien oyo azali responsable ya Transco awa na République démocratique du Congo. Ministre ya transport peu fois de communication Marc Ekila nde a procédaki na kombo ya gouvernement na remise officielle oyo ya 10 bis oyo ezali monté awa na République démocratique du Congo ezali na capacité ya 49 places pour na bis moko oyo e koyamba population. Na sima ya 21 bis oyo epesamaki na mois ya novembre kasi ya deuxième lot yango yo awa na République démocratique du Congo mosala kitoko ezali kosalema pona babise oyo marque Mercedes nde ezali kosalema awa pona kosunga population na kotambola malamu na makambo ya kuwelelaka babisi ba personnel bazali komatisa lelo ache 2000 lobi kuna ache 1500 lobi kuna ekomi 3000 kasi soki l'état congolais azali na babisi na yemoko population akotambola kitoko na ku ya moke boye ezali malamu pona République démocratique du Congo. Beltesco azali ko kontia ko servir population na ba produit na kitoko. Mayonnaise mayo ezali mayonnaise kitoko pimbo salami pona babota nyoso mayonnaise mayo bazali ko benga ngo na Kinshasa soupe ya banjelu. Beltesco a éliminé une fois de plus comme Mesano qualité ya produit kitoko babengi mayonnaise mayo. Tala to éliminé une fois de plus mayonnaise ya 1 litre ngaba ngo mayonnaise ya ma famille oyo kangisa masolo. Mayonnaise mayo esengi koyeba ke ekoki ko accompagner bino tangu ya ba petit déjeuner na bino to pe ba repas en famille. Papa, maman, elenge mwasi elenge mobali tala soki basengi yo mayonnaise konyo kwa manayo lisusu te kende kaka mbala moko loba na boutique ozali koluka nde mayo yango bomona kaso ozali kotambola Kinshasa to Congo mba bali kokoma poulet mayo yango ezali mayonnaise oyo donc polia soso ya kitoko esengeli kaka mayonnaise mayo na ba supermarché partout au kokuta yango avec un partenaire idéologique toujours Gouya kitoko elengi na munoko mokili mobimba et sepela na Gouya mayo polia tabago tumba
esengeli kaka mayonnaise mayo. Polia ngulu ya moto esengeli kaka mayonnaise mayo. Makayabo bakalinga kitoko mayonnaise mayo. Anniversaire, mariage na yo eloko nyonso kosala mayonnaise mayo koyi kozanga te. Beltexco asalaka maseki te. Beltexco mokonzi ya baproduit ya qualité botala bamemeli bana ya RDC mayonnaise mayo avec un partenaire idéologie Kinshasa mobimba ekomi kaka mayo na mayo lokola bazali kobenga yango mikolo yo supu ya baangelu elenge wapi ekeyo oui. Kinshasa 0 trou bino moko botala pardon ceux qui 0 trou yango esalemela côté nini po ba venir surtout ezali ya kokufa awa totambolaki na ville ya Kinshasa bino moko bomona ndenge ba venir ezali Kinshasa 0 trou yango yo tozali komona awa na ville ya Kinshasa pardon vali ba avenir nyonso tu ezali ya kokufa pe ya kobeba moye kutumituka eleka malamu ezali te memba moto oyo batu akimaka ba embouteillage to pe mabulu bino moko botala ezali kokoka koleka te esengeli koleka munzipa po moyen ya koleka malamu ezali te ndeti awa tozali na avenue Kabinda liboso ya Pain Victoire bino moko botala croisement Kabinda Willery ndenge ezali ya kokufa l'état pardon toyebi te soki basalaka nini projet oyo ya Kinshasa 0 trou awa kutu na ville ya Kinshasa pardon badi moto oya koloba ete ezali na réussite to pe ezali kosalema ba kinwa bazali sirke ba komona ata moto moko te akobima pona ko témoigner Kinshasa 0 trou ezali kosalema ba avenir nyonso mabulu moyen batu baleka malamu ezali te surtout ceux qui banvula ebeti ba konzi ya mboka gouvernement bino atu bobimisaki projet ya Kinshasa 0 trou kasi botala awa pardon Kinshasa oyo ba veni nyonso esili na kokufa na ba veni oyo mituka ekoiko kima nyonso ezali ya kobeba ba acteur nyonso ya minene to pe banzela nyonso ya minene ya kokendeville to pe ya kotambolaka moyen ya malonga ezali te na Kinshasa initili ya kosomba mutuka po okozanga nzela ya kotambola na yango soki osoi mutuka bongisaka pe mbongo ya kobongisaka yango tout le temps et pas y a ba mécanicien po muke edendi na libulu muke edinzi Kinshasa elle est qui partout oui na Nord Kivu kuna na ville ya Goma banditisme eleki makasi bakangi bongo ba oyo bazali misusu ba wazalendo pe ba misusu bazali wana pona kotakasaka population bazalaki présenter epai ya mairie ya ville ya Goma insécurité na ville ya Goma population alembi 3 militaires PD wazalendo oyo bazali accusé na origine ya insécurité oyo ezali ko déranger ville ya Goma bangonde musala na bango ko brakaka population na butu tope na moi bazali ko banga na bango lisusu te population ya Goma bazali na kimia te pona batu oyo bozali ko mona boye na yango ba présenter ki bango et pas ya maire ya ville mokolo ya jeudi 11 avril 2024 et puis ya commissaire supérieur principal Faustin Kapen Kaman Beyende al présenter ki bango po batiaki bango maboko avec impact na idéologie commissaire a expliqué boye oh bazana maboko na biso baza déjà misaki balongola ki be bateni na lopango ya moto X Kingani na ba arme na ba effet militaire etikala ki wana et nous avons tout récupéré et totiaki maboko na babomi wana bazana maboko ya justice pour enquête approfondie et justice na biso et pour ça là selon notre souhait audience publique pour que moto nyonso alande la dossier évolution ya dossier pardon
République démocratique du Congo et komi koleka insécurité oyo wapi population anzali kokokate ba okende na Kinshasa ndenge moko na ba province nyonso ndenge moko population azali lisusu na kokoka ko vivre te na ba wazalendo oyo ba bengi bango ba patriotes nzo kande mosala na bango ko cha population mal à l'aise boy ezali kitoko te ba konzi ya ba wazalendo tope ba konzi ya défense nationale boyeba kozwa soin tope identification ya ba nyonso oyo bazali ko travailler kuna. Festival Toro Forever casting salami bongo mokolo ya lelo na place des artistes ba manike ba yaki wana pona ko participer na casting oyo ezalaki lancé et pas ya ba organisateur ya Festival Toro Forever KNB azalaki wana na souci ya kotombola culture congolaise pe ko immortaliser bay oyo basala ba makambo ya malamu awa na République démocratique du Congo pour na culture nde ba membre ya fondation Maître Toro ba yebi na ko organiser festival Toro Forever oyo ezali ko salema déjà mokolo ya lelo vendredi 12 avril 2024 mo bange na casting et salami bongo en place des artistes et pas ya ba mannequin nyonso ya ville Kinshasa pour na ko participer na festival oyo avec impact na idéologie bino moko botala ndenge nini bazali koleka tour à tour po baleka na casting oyo ezali ko banda na identification moto la moto après te moke po batala ye pa ya ba membre ya jury soki oyo azali na qualité ya ko représenter valablement manekina po ezali moko ya ba branche oyo Papa Toro aebaka na ko diriger awa na République démocratique du Congo ba organisateur ya festival Toro Forever bazanga ki malobate balobaki. Bon, neti Maître Toro azalaki mutu ya liboso na pays ya kosala makambo ya ba miss yango wana tofandaki na bandeko tolobi non il faut to faire comprendre ba jeune ebele ya lelo bayebi histoire na biso pena ya le passé te donc il faut ba jeune ba comprendre que Maître Toro azalaki mutu ya liboso oyo asalaki miss na 1963 et puis ye mutu ya liboso akenaki na ba miss ti na États-Unis pona Miss Univers namonaki déjà que mabakama miss ndenge ezalaka liboso force wana eza vraiment lisusu te yango tolobaki mpona kozongisa force wana toprofite na anniversaire ya 8e année ya décès ya Maître Toro tobanda pa makambo oyo asalaki dans le passé. Alors message na kolancer eza vraiment il faut tosalaka neti bapays mosusu neti Nigeria exemple baza baconservateur bato na bango basala bamakambo ebele na mboka na bango babosanaka bango te donc ezala une bonne chose soki tokoki kosalaka na bato nyonso oyo bazalaka lisusu te korealizaka babiloko makasi mpo na bango mpo na bano ya mike bazobotama bazoya mpo bayeba histoire ya mboka na biso. Bon, nga nazwaki invitation à part kozwa invitation na historique na biso ya bartère de la mode il faut bayeba kango ke Maître Toro aza na ebandeli ya makambu Maître Toro azali parce que Maître Toro azaka na foot te asala ba organisation belé na ba début na ye ya ba concours Miss asala ba organisation belé ya ba concours Miss amema ba Miss ba mboke belé donc ye mingi batu bakanisaka na foot nzoka abanda événementiel avant abanda mode avant abanda ba organisation ba Miss na ba mannequin avant donc yango moni tango ngai première acteur en mode ya Congo aye place wana c'est que considération ya ndenge Maître Toro amemelaka biso tina lelo naza moko ya famille et en plus naza manager ya événement oyo ya festival Maître Toro. Bon normalement to lingi
lamusa maître Toro. Premièrement azaki muta liboso oyo abanda makamba mode na Congo. Azaka papa ya liboso yo a créé un groupe ya bana basi et azalaka muta liboso yo a créé qui compétition ya Miss. Je vois azaki Miss Zaïre à l'époque. Et azaki pe muta liboso alataki ba présentaki ba veste ya ba belge. Donc azaki mannequin liboso ya présentaki lamba. Et on to lingi to immortaliser ye du genre que tout la musa sous maître Toro pour ça mutu munene à part makambo ebela sali na culture kebi na compte ya imana zalaki do asala makambo ebele ba ballet tout ça. Premièrement bon s'attendre na réussite na yango et en plus tu as besoin to zong sa idée au maître Toro zalaki na pour na mode congolais et yango mon le to sali casting ba manki baza pour prester na casting na bango pour na événement comme festival Toro Forever. Normalement ils ont pour le 11 mai, le 12 mai, le 13 na le 14 et aussi ça le 15. Et ils ont juste un croisement ya capé la maître Toro dans circuit Mwenza. Le roi ils a des espace ya capé la maître Toro. Le roi doit peine idée au tia statine wana ils ont la maman na festival au Saranato. En tout cas, ils ont fait na bisoté. Ils ont que na kin tous les acteurs en mode et tous les bakambi. Moi crois y a acteurs en mode ya kin mobile. Donc c'est normal pour tout ça. Et ça activité ya ko pesa hommage ya monene makasi ya maître Toro. Moi za équipe moi crois ya ba mécène moi ça qui mingi ba miss ba mannequin na kin. Magatika biso que son âme repose en paix. Il y a un peu de raisonner hier les sous mais ça y festival oh ça n'est pas ministre ba mannequin moi comme le oh yé moko asaki na kin. Et yango sur ça casting pour la ça ba blog yo ko ya après na date auto annoncer pour ko kanisa quoi. Na tera ma été très ngba tena ka coach. Donc ceci encadreur ya ba mannequin tout ya kin mignon panzo. À chaque événement ils ont ba ndenge na mosa le laka. Oh ils ali festival c'est différent. Na ba événement sous les aka approprié aka ya mode seulement mais oh ils ça qui signe so. Donc quand on dit festival ça dit c'est une fête. Ça dit ba acte tout. Danse, musique, mannequinat, mode tout est ici. Donc n'a pas dans la peste na partie en mode d'être encadré à mannequin plan pour ça va poser un mode et ça va bien. Comment on a changé mon gars? Ça vraiment c'est ma kasi participer na cette na événement où il y a monene ya maître Toro oyo déjà Fatika biso asa vraiment grand mannequin oyo banda cette mannequin na samu taliboso wa banda. Donc je suis vraiment très contente na sepeli makasi. Je viens de défiler maintenant de bazinga na noté. Mais je suis sûre que je serai parmi le retenus. Un gros pressé parce que de un, maître Toro c'est un grand esprit. Donc il y a des vieux na biso yolo. Pour un coli na yolo nord, na botami na yolo nord, na coli na yolo nord, to moni vieux. Si ne pas Vatika biso mes fondations zali. Les été honoré mémoire na et puis on va donner le meilleur de nous. Et tu es ça pour la première fois, la première édition. Mais ben édition Zoya, ça sera du wow. Oh déjà c'est déjà fort, c'est déjà grand donc on va se donner à fond. Ouais, na mannequin, pour participer à casting, il y a maître Toro. Casting à mannequin. Dans ma lame, vraiment, organiser ma on en bien et puis c'est la suite dans mon agenda c'est bien. Pour participer à casting pour airball sélection mannequin pour défiler, dans la parmi. Bato ebele bayebi awa na ville ya Kinshasa ke makambo ya ba Miss tope manekina Papa Toro à part kozala responsable ya makambo etali football azalaka pe responsable pe organisateur ya ba activité culturelle ebele awa na ville ya Kinshasa na yango pona ko garder mémoire na ye bourgmestre ya commune ya Kalamu pe ba membre ya fondation Toro Forever bango nyonso basanganaki pona ko honorer mémoire na ye avec impact na idéologie. Oui. Phénomène zododo awa na Kinshasa ezali nini bajene ebele base livra na bango na kwiti biso na KNB tokutanaki na misusu ba expliquer pourquoi bamelaka yango. Dans l'état Supu na tolo zododo tope oyo babenga kagege eza
bazali kobomisa ba jeune ebele na République démocratique du Congo oyo wapi ba se livra na bango na kati ya kolangwa ka masanga ya kobina ka bibina bina pe kokwea ka na se kosalaka pe ba désordre mususu kasi to pusana ki pene na bango kutuna bango nini oyo emotiva kabino à chaque fois boye ba kolangwa masanga bomela bazododo tant que l'état azali kopekisa biloko oyo ezali ya mabe kasi bino bozali kaka ko continuer komela baloba ki boye bon bagene ala msu to melara ezala msu pona ba concentration woda msu boye oitikop utambolo zuite utalibu nasani na okuta pe baninga na kopo tikala mela na ngai bo nakimisa makanisi to mela yango pena te comme tel que chaque jour na mela yango pona petit ou à part ça to abato maele to vrai bato maele comme kozanga ne misala ya moni elugo etinda ndetinga la bo na mécanicien na ingénieur qualifié na ba travaux yo memangai na domaine ya mécanique na ali na domaine ya foi ezali biloko e baby sarande eza ba biloko eza lola ba pastis o ba go sala ba mindele ba sala yango nde baby saratolo mais eloko ya gene na naturel so tali na bato ya mbongo ebele na bakonzi ebele afa kolia na ye amelaka gene donc le début pena okodifa bandana na source donc okodifa bandana na source même pour toboyi te akokase mpe biso nyonso mais po abandana kokase abandana na source kote esala te mpo baokoka source te mpo bazofinanse baagent oyo ya sécurité ya recouvrement bakoya la compagnie mpo basala recouvrement omona baye basendika ya kompagnie wana bakomi kofinafina bango mbongo bato bavandaki pe kimia te bapesaki conseil na tina ya kotika komela zolodo pamba te ezali na ba inconvénient ebele on les autres détruire les centres moni ça on moni ba ko febele gouvernement ça on sala na ata ba petisi bato bateka yo kanisi bakanginga pona ateka bongo okolo to mama ke ezaka mawana biso ba filmer on moni ba ko febele na ngai moboti puisque ngam na memi mwana 9 mwana libumu pourtant biso tokola ki toyebaki zododo te toyebaki agene te ezalaka permis te ekota na kati ya mboka lelo oyo bakomi ko permettre ke agene zododo ekota omoni te keza ko détruire bana biso ya mibali po biloko wana eza ba poison retardé tant mwana meli yango ebebisi moral ya mwana komi impoli mwana komi ko sala mabe mwana komi ko simba makambo nyonso ezobebisa na nzoto santé ya mutu ezokende pona nini biloko wana leki makasi yango wana ezake bango baza na permis ya ko basosoki baza komela yango eza pona bango te eza pona bato oyo baza kosala yango awa bango ntango bazosala yango bango bamela yango te bango bamela yango te baza kotinda bana biso bamelaka yango mpo batili bango na valeur ya moins cher masanga oyo soki toyebaki moto akokomela bralima bra congo wana soki amela eza na levire ezopesa motu sante akomela yango dikazie te akomela yango di bouteille te akomela mosusu moko mibale atiki me lelo oyo bazwi oyo eza na poison ebele basali yango mpo nini babimisa yango mpo nini baza koboma bana na biso bakonzi na biso batalela bato wana ya baizini wana babra congo wana oyo bazosala basango ya makasi wana bakanga bango soki bakangi bango baizini wana ekanga moma bana so batika nomela masanga wana te wana so balobi bongo bato basala makambo wana amela mpoza courage baza bato moko bacourage te babotama bato moko baza makasi ya luka mbongo te neti nga boye namelaka ni diamba ni shimboki ni bazododo ngai les seules choses namela yaka bière à part bière sope la sisi musala nga nakenda meli nayebi nazoma moko mo mibale apres nakoti ndako mais okomela ba whisky bazododo mpo ozwa mo makasi ya luka mbongo wana eza bien te ya bien te mpona bachaîne et puis bayebake eza bapoison retardé un jour yozomela babière bazododo wana ozomela ozote ezobeba ozoboma poumon ozoboma estomac un jour maladie courage aluka su mbongo eza te ezote lembi koluka mbongo oubien kozala courage eza na motu fo oyebake age ezokende mpona bunda etake un homme mpona luka feni na ngai lobi na kobota lobi na kozwa mwasi mpona azala courage efo oyuta na motu eza te kofomela sordodo moko boye mpo
oza mwa kwiti moko oza courage te l'état alingi akanga baizine wana tout soki l'état akangi baizine omona bango basama mikolo ebele baomela te epousse bango mpe batika mais soki l'état akangi baizine te izine ezofonctionne kaka bango mpe bandomela kaka eloko wana kosenga na l'état akanga baizine wana nyonso to etekaka bazododo wana tout ekanga yango omona jeunesse ekozala bien biso ne jeunesse doit venir à lobby mais soki lelo tobebisa moral na biso na bakwiti ya buzoba bazododo makambo mabe babombe yebaki vie na ye comme de ya mabe lobi bakozwa wana mosala te wana moto akwiti un responsable soki ake par exemple la société mo bayoki na sola masanga yebaki bazwa esu te okomi inutile faut oza utile na société faut oza jeune moko oza calme concentré courage à mutu yaka na mutu na baraisonnement na bapense na oyo raisonner lobi avenir na oyo wana courage ya bien wana ndeko mobali to mpe ndeko mwasi papa mama oyo oselivra na zododo opesa corps ame mpe esprit na makambo oyo etali bakwiti yebaka ke lobi mpe ezali pamba te lelo ozali kopase temps na yo na biloko oyo ezanga ntina lobi okozala na posa babenga yo noko okozala na posa babenga yo tantine kasi tantine nini oyo bakobenga yo tantine na milangwa to mpe tonto ya bazododo ezali esengo te esenge na bino kotika pamba te biloko oyo bomelaka ebomaka baselile ebele na kati na nzoto ekausaka bapumo to mpe enikaka barein ekomisaka yango mai esenge na bino botika soki okolinga kovivre mikolo ebele na se na moi oyo nzambe apesa yo esengeli na yo oyeba kotika komelaka masanga l'état congolais okopekisa kaka bajene to bato oyo bavandaka na bacoin ya bavenu batika koteka oyo ezali zododo to mpe supu na tolo ekozala lisusu mpe malamu bokende kokita na bausine oyo bayebanaka kosala yango bayeba kotika mpo peuple congolais ayeba koretrouve lisusu bavaleur na ye pamba te bavaleur ebele ezali kokufa na kati na supu na tolo na kati ya bakwiti oui. Jamais rata awa na KNB TikTok ya moko na lelo yango. Bébé Giscard. Bébé J. Oui, kaka. Lelo tozo sana exercice moko ya ba langue ebele. Loko yo lo ba langue ebele, lelo tozo loba. OK? Ngala tuna yo zo loba na ngai. C'est bon. To bandina chiluba. Vas-y. Jeno wo to juwo kalenga tashaba mlenga wetu kwetu kachama mlenga tashaba mlenga kwetu chipinde uka chebo mlenga jeno wo to juwo katanga chaba mlenga bravo. OK, to kila kikongo mtu kune kuana bakongo nge mupesi pasi na betu kumulamula kwe kubanukuku kabatu lengwe katabu sikimbalu kabamu tikidinga papu kuila dule bakongo boyoki. OK, to kila kibongo ege mayo mamore kenjaka momongo papa po nyamoro ko pe nyango pe anyoko fori nyamo momoro ko e bébé malo e nyamo e hwe félicitations à dozo bimasko na Congo to ke libanda mboka c'est bon to kota ki chinois ngota ke ko la chinyo ho bi go nyo ka chinyo ho ka chinyo go fo wo ko nya chinyo wo ha lu wa to chin wo pa bu nyo ko jo ni wo da jo wo bin ge ba ta ga no ko jo ho ni ho ni ga ya. Bravo, talking en anglais. I'm sorry to hear that you come there, you're from negative, Barrio, or Jamaican, everybody went to Johnson now, your friend take bring Barbara, take you around no. Ten, around about two, we can get about the pool, Bravo, talking en français, chaud. Ouais, le travail que je fais, moi seul, je ne saurais pas m'avancer. J'ai besoin de soutien, merci beaucoup. Togos, tu es qui espagnol, voilà. Arrêta, brabe, grat, roma, bra, crego, rap, rula, trigra. Portugais, ça. Portugais, voilà. Assim que estou sendo uma minha rota para uma saúde dental de você mesmo, tá. Nazalaki na esengo ko présenter bino KNB News amoko na lelo ngai na bino to mona ni bongo mikolo oyo ezali koya en même temps oyo asabona nanu te na KNB kende mbangu na YouTube to pe na Facebook s'abonner obeti kaka KNB News s'abonner pour rataka ata édition moko te ya magazine Kinshasa na biso magazine Kinshasa na biso
Brazzaville, Kinshasa na biso. Réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino.